bango te. Toki paka ba couvre na bango te. Ba kobati na bango toki paka ngo te. Biso société na biso eza Zandu. Président na biso numéro 1 ya mboka na biso Fachi Chilombo. Tangu tozalaki na l'époque ya mutu wana na tanga kombo na ete. Tosalaka ba marche te, bakangaka biso Zandu te. Babana kutu koya kopesa ba mama ba fond. Mena tangu na yo mbilinga papa fongola miso. Donc liso mokonza mboka eza na ville ya Kinshasa. Ce soulèvement au salami est incalculable ngobila okorangote a ça toujours recours na ministère de l'Intérieur. Alors vaut mieux qu'on prévenir que guérir. To senga na gouverneur ngobila soki ya ki gouverneur na biske ara okanga Zandu. En tout cas, on s'est trompé. Jusque là, tu as une réponse à ministre intérieur. Sauf que tu kuna babeti 3 balles réelles, babeti gaz lacrymogène et puis bakangi 2 personnes. Ok. Ah, Papa Fati. Papa Fati na vota ki yo. Na tato na kite na vota numéro 20. Na vota ki jama Gabou numéro 490 na kangango na mutu. Pona ni koneko la population boye. Fongola misu. Biso ba tout vota yo. Biso ba tout vota wana combattant original. Na ba pota na ba mutu awa. Pona IDPS. Donc naza pena combattant original. Donc fongola misu na Zandu. Na Zandu oyo toko kende te pe toko bima te. Qui gouverneur nezaka Zandu te. Gouverneur eza ba préoccupation belé à quoi sala na minute on mboka eza boye ndenge ba vie ba mene boye miso na biso nanu ezali nanu orienté vers union sacrée de la nation. Tolinga toyeba banani ba bima na gouvernement on a bilonga sika bien kala problème so eza nanu kuna. Oui, bango bila misala eze belé au sein na mboko na salité. Babandaki ba procès na bango kini bopeto nanu kuta zui arrêter tate. Liboso tel devine na mo ezana salité impossible. Ya 600 ngoti ya ngaba na Zandu. Weza distraire biso peuple congolais, biso peuple kinois. Marama Zandu ezali distraction moko na ebité encore ngobila ko azonga na sima acha 20 mai na vinu na ye a calculer nos banjets politiques ya mboka na biso na moment oyo ce n'est pas le moment. Tolia kana Zandu. Ozoyoka ngala uti parler du peuple. Biso to yeba kite ke ba député baza la section. Babi miseli biso ba jipi lokola biso tozo bundana bango. C'est important ngote. La marché nyonso toi qui na marché c'est mort, moi on est marché c'est mort, ça très salité mais bato ba otekandeni. Alors quand il a biso Zandu. Il est en linga kana Zandu a plus de 30 000 personnes. Oh ba kota chaque jour par jour ba tekara awa, ba vivre en marché central. Donc il y a zo kangango. Aza bisiko yo ke ko tia biso yo boko la biso ma famille na biso. Aïe, ba balinga kanketi. Balinga gali muno. Balinga soda na bango yo. Eloko moye toi pe na swat ba fane na ngayo. Biso nyoso to sabone. Massivement na kati ya Congo Winner TV. Na beni ba fane tout. Avec les filles là. Donc balinganga. Tout balinga musala ba tout mosepela na musala nga ba tout na sepelisa na banda mais ko ni molanda nga lisusu bien donc bon mon nga lisusu bien abonnez-vous na kati ya Congo Winner TV za chaîne oyo yi osepelisa biso osepelisa yo to talanga kama na seni abana sisolo ba toni onso balingaka ya nza ko sabone Congo Winner TV. Congo Winner TV. La Cléopâtre Sarah Kabound, Banouzi Yamboka na temps réel, chaîne Kangi Londres Mobimba, Balobi Bisoto. C'est ça kaka moko na Londres, Congo Winner TV. Babi biso nyonso to s'abonner na Congo Winner TV. Sarah Kabound en direct de Londres. Babi to s'abonner massivement net na film. Allez Congo Winner TV, Sarah Kabound. S'abonner massivement na chaîne na bino Congo Winner Télévision. Congo Winner Télévision, ya yemoko la Cléopâtre Sarah Kabound, babi moso l'équipe ngolo na mo news la kati na mo pédise la bien honorable René Makondele donc tout y est donc voilà quoi
juste pour nous web sabino que beau s'abonner. Yaka na Congo Winner TV. Ya boss na biso Saraka Bunji la Cléopâtre veut dire moi si o ya leki ngolone lengi. Balobi na chaîne wana ozala jamais déçu. Talara ye moko. Bonjour et bonsoir, ça dépend ba heure beaucoup na biso. Et on a deux Sabino, bonjour Nabino, bonsoir Nabino, bon après-midi. Au bazar liboso ba laptop na bango, liboso ba écran géant na bango, pe liboso ya ba téléphone na bango. Là c'est Mina de la presse congolaise, Fatou Moujinga Maya la star, hein? Votre servante. Derrière les caméras, to Monyoana Gilva, moi Moulouba. On avait arrêté des longues jambes, hein? Toujours, Fatou Moujinga Mina de la presse congolaise, attends ça micro naie, lelo on est tout à katia Zando, hein? Tout à katia Zando, mais avant de payer ça va détail non ça, bon s'abonner massivement, na chaîne, site, oh yanga nabino ça comme moko, Congo Winner TV, Congo Winner TV. Ya yemoko yemeye, la métisse noire, la Cléopâtre, Saraka Bunji, moi c'est un miji. Moi ça qui toko wa futanga. $100 c'est rien, $150 c'est rien. Hein? Babi, mon boss, vraiment mes respects, mon maman chérie. Bah gros bisous, bah meilleur vœu là-bas, oh nyon sur balanda kangai, bah meilleur vœu vraiment. Dans l'ingabino vraiment mingi vraiment. Le oyo tout ça les bosso vraiment ya centré na ya zanda munene tozo kota parce que na oyo comme biso na Kinshasa awa na oyo tozo mona na miso ba bi ke gentili alingi akanga zandu yango to ye to kota to tambusa micro na biso boko mona ndenge Gilles a balance le biso ba image na biso ndenge bato ba koloba ndenge bato ba ko pesa ba vie na bango parce que toza ba na Congo hein babi na Congo photo yé baka o toza to ka quand même ba droit na biso abonnez-vous massivement nazo mo ko na made na misenga a s'abonner déjà na Congo Winner pourquoi pas hein mon ami d'enfance comment na tango hein Mabele, Babi Stéphane Mabele a s'abonner pour qu'on pas Naomi Palangue s'abonner massivement à Congo Winner. Mon vieux à Tongo à partir à Paris, Brésil, Babi je n'entends pas à Congolais belge s'abonner à Congo Winner. Papi Niki na porte-monnaie magique s'abonner à Congo Winner et c'est un anabino. Tout ça là on va ba théâtre ba musicien Babi do ka boyo ozango wapi. Ni par ailleurs toujours dans Congo Winner TV, il y a la patronne, la baronne, la métisse noire, Sarah Kabundi, la n'a adoré la façon dont je vous aime beaucoup, mais pour s'abonner massivement, malgré tout, c'est que maman est besoin de baron à Zandu. Le 20 façon quand Zandu parce que gentili a lobby mon classant à côté à sauter. Wana etaling bango na bato Zandu. Ko bazo we la to ebite mais biso te ba pandi sango. To to parce que sango ndenge ezalaka. Ba gros bisous na maman abotanga mado tuma moi si mbiji hein moi c'est ba forcette moi ça ba lolemo. Ma grand-maman, maman kitoko ba bisous na Tete Kalombo, le petit Kalombo Jinandaya, pourquoi pas na exaucé ma wanga Jacquimi, je vous aime beaucoup. La personne va monter na et belé na aider beaucoup na pesio, na mbote belé. Quand on les baisse s'abonner et donc quand ba bi jouer à ma casse, ah bon ba joueur. Donc ba edo ka yembe, donc ba vini bongonga, donc ba kam bongonga, donc ba kamu bo so bango awa. Quand on aime dans yamba bango kaka, na yamba bien ba tunyo so wana ba théâtre nyonso oyo za ngo posa. Benga biso ba numéro et aux affiché wana to lukelo mutu oyo lingi. Merci beaucoup wana ezali na sima caméra. Garçon noir, garçon capable, des longues jambes un peu bombées. Et bah meilleur venaille vraiment Gilles va. Ouais bimsanga qui toko ngebunge boza ka ye ni par ailleurs hein. So la si on a téyi boza ka mutu moko hein. Ba mi nami pala ngemta sala ngai. Ma belle Stéphane Mabele ba gros bisous mon ami d'enfance comment na tango et ça zo te so na bois qui te sait que poche nous a me pousser. Alors pour na bois ka ozo numéro na benga ko ça demande na bois ka bino na yebi binote. Ba on so la tiki Brésil partout na bois na bino. Le kola nani tete Kalombo la kati ya Angola na ko bois ka na ngayo. Petite terre à tango
Congo. Fifi ungenda. Babileka bobo ungenda. Taka bajouaka na otanga. Lokola bobo. Viens na magio ba tokuta na ozongi angola tokuta nte mais eza ngo tarte na oya angola ka mi dans 2 semaines na kitangola. Ya bo mo nga live na angola na ko saka chitika émission ka na zonga. Je vous aime beaucoup mais bon s'abonner massivement na Congo Winner TV, Congo Winner TV ya yemoko yemei la patronne la baronne Sarah Kabundi la troparte de ma vie ezaka ka yo kaka. Soki na compter 1 2, 3, 4, 5. Il existe que tu aussi ici. Mais tu aussi, c'était pour appeler un gros bisou. Na lobby Chantini Ngobila, akanga zandu poza loza salite. Ah bilo place poza za salite zali. Zandu mobimba ezali sima na sima. Ozoyoka mama na ngai. To sali 6 mois. Ati administration te. Nana ko gérer biso. Ministre intérieur a fungoli zandu biso to ekokota. Ye asali 6 mois. Ah eza zandu eza ya l'état 6 mois. Boko misango batu bayoka po bayoka kate 6 mois d'administration ezate. Moka mokonzi azate na ko diriger bino. Ozoyoka. To pesa ka mo bato sa fois na biso ya salibité. Balongola matiti. Et comme soki place bazoke ekobwa matiti bobo kate. Ozoyoka. Tozoyeba te. Mais biso to pesa ka mbongo na biso. Akanga zandu pona nini? Biso moko toteki te po tolakisa bakonzi ya mboka tokobima na zandu oyo te. Ozoyoka tozolesa toza plus de 30 millions na kati ya zandu oyo. Ozoyoka bapapa bazali bana na biso ya mibali ya bashayer bazali. Ozomona toye toza na kati ya zandu awa toboya kuluna et se développer. Toki paka nazobanga kuluna nani. Toki paka ba minéraux na bango te. Toki paka ba couvre na bango te. Ba kobati na bango toki paka ngo te. Biso société na biso eza zandu. Toliaka na zandu. Ozoyoka ngala uti parler du peuple. Biso toyebaki te ke ba député baza la section. Babimiseli biso ba jipi lokola biso tozobunda na bango. Boko tosala ki marche. Siko babenga bino point. Babengani biso balobi ba député baza na section soki na section. Section na bango baza nango na palais du peuple. Biso toyebaki te. Ba gaz ebimi. Ngalo ko azanga combattant na kimai na ngate. Na tamboli na keti et pas ministre to fandi. To moni be na ministre intérieur ndenga zokota. Ndenga koti to moni ye. Ah papa Fati. Papa Fati nga na votaki yo. Na tato na kite na votai numéro 20. Na votaki Jama Kabou numéro 490 na kangango na mutu. Pona ni koneko la population boye. Papa Fati lo batali loba. To vivre ka na zandu loba liloba toyebike bazobundisa yo ma papa na ngai me na nzambe tokolonga papa biso tokobima na biso na zandu te. Merci autorité morale, on est toujours là babi papa Fati loba liloba na otanga toujours micro na ngai tala zandu nde ekomi ba orpheline baza na zandu ba veuve baza na zandu comment ba mama bakoza la boye papa ba mama bazoteka te batangisaka bana bafutaka bandako kaka na zandu. Je suis là na otanga micro na ngai. Bonjour papa. Bonjour maman. Les caméras comme les biso lelo vraiment tozo mona ndenge bokomi babebino ba gaz batusu bakozwa ba shot pona honneur la bino nzana na bino moko. Pourquoi bakangi gambela te? Pourquoi bakangi marché ya liberté te? Eza pasi mingi maman. Pour moni makambo to si tolobi yango trop. Tolobi yango trop. Na sa papa na biso numéro 1. Président na biso numéro 1 ya mboka na biso Fachi Chilombo. Tangu tozalaki na l'époque ya mutu wana na tanga kombo na ete tosalaka ba marche te bakangaka biso zandu te babana kutu koya kopesa ba mama ba fond mais na tangu na yo mbilinga papa fongola misu biso batu to vota yo biso batu to vota wana combattant original nana bapota na bamitu awa mpona UDPS donc naza pena combattant original donc fongola misu na zandu
na zandu oyo tokokende te mpe tokobima te bango kutu bakoya le 19 biso le 17 tolali awa le 18 tolali awa lokola toana feti oyo kutu toatala ntina nango te mpo afidele tolinga yango su te soki ya lumumba feti ya lumumba toala la zandu tokolala awa na zandu mpo na feti ya lumumba comme ça le 19 tozawa le 20 baya tokuta epuis ngobila toyebi ozala poto soki okoya na aéroport yaka na butulu ya biso olali soki oya na moi mitukana kopanzana tozela yo yaka. Merci beaucoup vraiment tozotambusaka miko eza pasi makasi vraiment comment na congolais to congolaise mo bazolela eza vraiment pasi tozo continuer vraiment to balancer toujours ba image na biso. Merci beaucoup Zandu eyindi kande bomoni atokiti na sur le terrain ba mama bazolela papa bazolela boyo maloba na bango moko o bango bakobimisa mbote mama journaliste biso na Zandu awa tozwi information de bâtiment surtout qui a arrêté à gouverner et bimi ba okanga Zandu mercredi. À notre grande surprise, tout ça au camp na likambo comment gouverner ou biso a vu la Kinshasa. Ayokara biso ba peuple a vu la Kinshasa ti. Puisque mon Zandu oyo eza lokola poumon économique ya vu la Kinshasa. Soko ya kangi le Zandu. Est-ce qu'il y a des conséquences dans mon koya? En tout cas, c'est incalculable. Yango tozo lancer message na gouverneur na ba autorité nyonso ba Hollande biso. En tout cas, na moment où tozali oyo gouverneur azana na droite sur le plan politique, économique à Kanazandu. Même si le plan sécuritaire azana droit moroté au Kanazandu. En plus, dans le ngana yebisa na batunde ba lo bao ville à Kinshasa ils allaient exclusivement dans la province de Kinshasa. Non, c'est faux. Puisque Tobo ça a été indépendant, ça m'a dit que Moboule Bandana dans la ville de Kinshasa. Donc, on compare la ville de Kinshasa, na Baba Congo, na Baba Équateur, on s'est trompé les cibles. Bison de Kinshasa, on a un mouvement avec l'intérêt Rwanda. Donc, l'issue de Konzamboka est dans la ville de Kinshasa. Ce soulèvement au salami est incalculable. On a toujours recours au ministère de l'Intérieur. Alors, il vaut mieux qu'on prévenir que guérir. Tout ce qui est gouverneur Ngobila, ce qui a qui gouverneur, n'a bit que Ara ou Kanazandu, en tout cas, on s'est trompé. Qui gouverneur n'est pas Zandu. Gouverneur, ils ont des préoccupations belées à Rosala. Na minute on est mort que ça boue, n'engagez pas vie, mais mener boue. Biso na biso nanu, ils allaient nous orienter vers l'union sacrée de la nation. Toni na toeba, banan ba bima na gouvernement on a bilonga sikabe akala. Problème so ezana nkuna. Ya 600 ngoti ya ngara na Zandu. Wanda distrait biso peuple congolais, biso peuple kinois. Marama Zandu ezali distraction moko na ebité encore ngobila ko azonga na sima acha 20 mai na vinu na ye a calculer no banjé politique ya mboka na biso na moment oyo ce n'est pas le moment. Na osenga na ye soki alinga kanga Zandu azela na gouvernement sike bima azela assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa ezonga tona na ba télévision ba débattre dossier à Zandu na ville ya Kinshasa ba député na biso auto votaki tout le monde bango ba voter motion contre ville à Kinshasa parce que qui est député, qui n'est pas député. Ok, merci beaucoup ba député ba voter qui bino. Mais j'attends que le peuple na bino. Comment bien comme la partie qui veut bino bo fani na bino ba tozo kufa, ba tozo la banzala. Ba député ba telema. Bonjour papa. Bonjour madame. Pour la zone netoye a baby ba okanga zone pour la pas ya ngobila. Pour la bino ba ta zone bino to lesa ka bana, bino ba to tangisa ka bana. Douleur pe choko bo sala ngoni na journal. Ok, merci pour la question mais ngai na kolobate que attend qui est commerçant parce que naza commerçant et naza l'un des agents percepteurs et à marché central na bureau ozo mona eza simanayo biso toza ba agent kuna donc oignon tout d'abord et ça s'est passé awa eza distraction makasi na ko bandana na eloko moko na uti olandana na radio moko en place administrateur na biso a outil koleka sikoyo na radio moko ya nini en place pona koloba sur 100% ya makambo nyonso a outil koloba kuna
90% eza lokuta, 10% eza vrai. En tout cas, c'est regrettable. Tant qu'on a Zoloba, aye bingai, et je me porte garant, je m'assume. Aye bingai bien, comme on a papi kaninda. Aye bingai bien, a répété comme on a papi kaninda. Place Azali, Azolandangai. Toki Bazoloba nini bazo kangazandu pour assainissement. Bazo kangazandu pour réhabilitation. Le même administrateur a outil na Top Congo. Pardon, bon, excusez-moi pour ne pas faire la publicité à Chienouana. A outil le na radio na Chienouana. A lobi ba kanga pour la réhabilitation et puis pour nini. OK, assainissement. Botuna ye avant akoma nini administrateur gérant. Azalaki nani na Zando, Azalaki administrateur chargé à technique. Yende il fallait atala makambo nyonso ya nini. Ya assainissement ni réhabilitation. Il n'a rien fait. La preuve en est que au kota la babilo ko nyonso, ça ne demande rien pour na kotia chaud. Oyo. Ba noir ozo mona eza ba mesa ba uti otuma la confinement nde eti ba noir oyo. Donc administrateur ata brosse ya pamba ya peinture atia na Zando te. De deux, maman administrateur a Koufi. Hier a commis administrateur gérant. Je crois à ce qu'il y a déjà 10 ans ou bien naïveté c'est combien de temps. Nazando. À ça là et l'eau comme côté. Ba agent naïe au Bazalakia. Ba agent naïe au Bazalakia. Atiki Bango nulle part. Voire même lui-même l'administrateur, il est nulle part. Aza nulle part. Mais il se donne le courage à Kolekana Baradio à Loba. En tout cas, c'est regrettable. Tant que Zoloba, ba commerçant, ba kende nini. Kabinda, ba kende Itaga, ba kende Rai, ba kende Kalembelembe. Kalembelembe, ezalaka déjà na ba commerçant nango ya banda kala. C'est ça. Ba to banda nini wenzewana, bazali. Toke na Rai. Ba commerçant ya Rai bazali Itaga wana eza terrain ya N na kosenga na bino soki bolingi bomona mabe ya Itaga wana bozela jour mbule ko beta bongo boya kuna na Kabinda n'en parlons même pas. Eza école na minute au chef de l'état aza na poste ya ko réhabiliter ba école terrain yango wana eko bimsata 4 complexes place wana. Jusque là, tous on a réponse à ministre intérieur. Sauf que Touti Kuna, Babeti 3 balles réelles, Babeti gaz lacrymogène, et puis Bakangi 2 personnes. Ok. On a conçu qui s'est la Kolobaboy. Tous en confinement. Zandu ne bozo mona mgoboye. Zandu jamais. Mutazo attendit awa. Mususu attendit awa, mususu attendit tous en ba espace. Ata ba 1 mètre et 2 mètres. Bon, kuna na Kabinda. Espace muto kozala nango. Donc, eza vraiment ya kokangama. Donc moyen to kende kuna izate. Kuna pe ndenge moko donc kuna par contre kuna ndeto kende kuluka ba maladie plus que par rapport à ni. Ya Zandu. Et loko bazolo ba pona matiti eza na Zandu. Maman. Toza na yo tala nano poto eza wapi na Zandu. Ezati. Nakati matiti obozo mona kuna. Matiti eza ba oyo bazo kanga Zandu. Et si ka bomoni kuna tobenga kayango de poutoire. Et si ka bozo mona wana babenga kango de poutoire. Eza de poutoire, c'est-à-dire quoi? Ce to komboli Zandu mobimba. Tokie ko déposer en kuna. Et par après bambongo ba commerçant bazo futa. Ba 300 francs na bango parce que ça organisation interne, eza taxité. C'est une contribution. Maman, bon, en fait, Kin Bopeto Ponangai, Papi Kaninda, na mona rango kana ba polo ya bato akomi Kin Bopeto. En réalité, a na Zandu to mona Kin Bopeto te. So bo ata mwanda mwa propriété bokuti awa. Eza organisation ba commerçant bango moko. Nde bazo sala ni musala. Matito na bozo mona kuna. Donc elongwa kanango. Sauf que mikolo moi difficulté ezali administration ezate tozo bundana bundana kana mukio tozo zo pas ba commerçant nde tozo longola nini. Matito. Papa Ngolobaki, on est toujours là, babiba la Congo to bundaka kaka, to tikali vraiment na sima caméra la biso to mona Jules va, tozo bundaka kaka congolais azolela. To kotamza toujours micro na biso. Merci beaucoup tozo yebate lelo to ko bengango
kin bopeto to kin potopoto parce que yango ndemte memi mbutu na kata Kinshasa et memi mbutu na kata ya centre marché central si soki le ba mamba zo tekate ba mamba funding bo moni boye ezaka mpona kin bopeto ndenge gentini alobi akokanga zandu parce que zandu eza salité na tambusi micro na ngai bonjour pona kin bopeto na ndenge gentini abweboteka pona bino bolela ndenge ni biso tozalika makoloba te ngai nazoloba na gentini boye mokonzi ayaka na kimia atala ya kimbuta azalaki tobaka moto ozomona te ye na vi na ye amoi eloko akanga te sikida eza salité gambela okota kutu te bamarché ya matete eza salité bitabe rond-point des eaux de kutu ezaka zandu kutu emonana bien victoire mokimombe yebi eza salité ye lokola moni akomi ye nzambe biso tosouffrir nzambe amona ye ye lokola mimoni amikangi mabe ezala mutu bo bakangaka ye te biso soki akangi nzambe tokobika wapi banda bokonzo ebandi bana classe bazotanga te zandu désordre bana donc bapapa bazaka na misala te to bakoma kobika yaya sans blague na nsima na biso soki yo mama oteki osungi bana mama oteki ofuti ndako neti nga nazobana naye bakangai confinement garantie esilaki na bundibundi ete ozongi ya garantie ezongi soki otanga azokanga mponga nasuka wapi mama bana 8 mpe bitike eske ye mpona ye ezosepelisa ye mpo biso no tosoba lopango te ye lokola bongaka basobela ye nyonso balala bakanisa pa félix yo oza mokonzi ya bato nyonso nazoyebisa yo kaka ke tala biso no malamu nala kanisa nano nala kanisa mpo oyo boni bosalo yango te ata so basi batekaki zambi bozongisa mbongo wana ekosimba te bokonyokola abedashu nde toyoki abedashu aza étranger est ce que bino nde botambola bapays étranger bino mikonzi bokenda kosala bazalo na bapays étranger bosi osala yango mikonzi nyonso oyo bozwa bana na mobutu bosi osala bazalo na pays étranger batekela bino bapays étranger mpo nani bolingo onyokola biso lokola tokota bino nde tosalaka mabe soko bino bozobonga bana na bino baza bien bana biso baza bien te Félix nani ngobila munena lokimbuta atika zandu boye te yo mpenza yaya échec yandre atika zandu boye te merci beaucoup na yo gouverneur de la ville babi ngobila babi baorpheline bazala kwa mama nanga tekala na zandu mama nanga tekala te na olinga te lelo mama nanga abi na échec na odégaler droit ya congolais na odégaler droit congolaise parce que je suis congolaise mama nanga aza veuve lorsque aoteka pour ngala vivre pour bala beleka ngala vivre na kosenga na président de la république démocratique ya babi président nanga Fati papa yoka mama bazolela bana bitika bazolela pourquoi pas yoka mawa ya combien de millions de personnes bazoteka ba bazonyokwama soki bozwaki mbongo botetango dans les miables botetango dans les bons bososa mbongo ya batu bokonyokola batu te mpona mbongo ya batu nazodeklare mpona kana journaliste te nazodeklare mpona bavie ya bapeple oyo konyokwama papa tala mawa tala souci tozalaki confiné 6 mois il y avait pas d'activité bato mosusu balalaki bakomobona baba biloko libanda parce que poni on était confiné sokongo confiné susu na bato so boteki yango bosala nini bosala nini je suis ministre de la presse congolaise que Fatou Moujinga moi la Moulouba je suis Moulouba nazo déclarer vraiment tala ça ndenge eza tala bato ne baza ba oui en plus marche de santé na bango bongo ba gaz pourquoi zando na habité j'y va jouer na zando na ta place santé eza j'y va tam ça la caméra wana na mona esiko sanité oza gouverneur na biso azo ligate ke ba maman bateka tambisa ma caméra et ça c'est pitié vraiment pas diaspora vraiment ba combattant ta poto vraiment faut déclarer bon élément et des combattants bon ya ka mbongo pamba te ba député obino bo votaka botala oyo baso comme ça bino lelo ba député ba betela ka tolo $100 c'est rien ba peso $100 on voté lobe baluke liyo non déclarer droit na yo toloba vraiment toloba à vous alors toloba toloba awa peuple azoloba ke il faut bakanga zandu te po ya vivre na kati ya zandu koto bakonzi bazoloba ke no faut bakanga zandu parce que gombe ezozala salité mpo na zandu comprendre soki il faut tosala toloba oui gouverneur kotala mpe kozonga aza na faute mpe aza na raison parce que ye nde mokolo ville ya lobi ke asali constat ke soki gombe eza salité eza mpo
pour na zandu pepe babi ke oui ngai na vivre ane na zandu soki bopesi ngai na teka te mwana le sabana ezate mais tozali komona ke avant bakanga zandu ezalaki na conflit entre ezalaki na Hassan na Ngobila bi ke bako kanga zandu te parce que ya sinaki contrat na ye contrat na nécessité asinaki contrat na Kimbuta na gouvernement ezalaki liboso gouvernement provincial ya liboso on a dit bien tant que chancelier ye alobi ke makambo na yebi yango te contrat na yebi yango te esalamaki tant peuple akendaki na conformement herba kuenani président république akangi Gombe bato azokota na Gombe te nde bakangaki mpe zandu moto akokota na kata zandu te parce que eza na ngambu ya Gombe toye komona kaka gouverneur abike na lokola bakangi Gombe ngana ningi na bongisa zandu alors tant bafongoli conformément ye akangi bana moko zandu et comme c'est un conflit entre Hassan na Ngobila banani basengaliste basalanga te basani babimi balobi que jamais yoko kangaza ndenge wana basengaliste babi que no batufa bateka parce que pona yo papa pona na moni oza na bonne idée so pona yo ndenge ba mamba réclamer que bakangaza nous te mabeto malamu alors sur le iboye avant bafungola zandu ezalaki Hassan bango nde badiscuter ki na Ngobila Hassan alobi que bako kangaza ndute il faut Ngobila bongisa Hassan bapesi ye sikoyo droit balobi ke noto ndimi yo fungola zandu na lobi boye na ozolo bana ndenge Ngobila bakanga zandu mabeto malamu voilà le naboye Ngobila a eu raison parce que landa boye non Ngobila a eu question nanga eza boye est-ce que ndenge Ngobila a eu likanisi ya kokanga zandu mabeto malamu wana eza question piège papa répondez là oui ou non piège ok merci beaucoup oh merci bonjour papa bonjour maman ndenge bazwi likanisi ya kokanga zandu epa Ngobila est-ce que raison wana eza vraiment valable non non c'est bon lié sa bana bo tangisa bana eza valable te eza valable te pourquoi parce que soko tali bato ba na zandu ba responsable baza ebele coûte na confinement bato ebele ndenge banda osala te balongoli bango na bandako mabale ekufi pasi elekaki tellement to bamisu bakweya et puis na moment oyo bato azosala effort mpo barécupérer mais na moment esusu alobaki akangi zandu ezalaka te même bato basinye bareto il faut baréfléchir so oza mokonzi okozwa badécision mbala moko boye te bazwaka décision il faut kanisa zandu eza na soki 77 000 balobi personnes baza na kati ya zandu baotravailler est-ce que na basociété eza na mboka na biso basociété eza te oyo eza bapetite moyenne entreprise yo olalika bolamuki mbala moko ono na okanga zandu non baoréfléchir te. Merci beaucoup. Bonjour, na moi pe maman aza posa ba micro na biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Ndenge Ngobila zoloba parce que besoin déclarer que kini bopeto. Mais pour na nga zo monango eza kini bosoto. Parce que bopeto ngo na mo pe passe bochaka bopeto tesco. Yezo réclamer que akanga zandu bino bo bima po ateka. Ateli bino itaga, ateli bino babenga ngo ni. So pe ba marché ateli bino na po bokene koteka. Kalembelembe d'autres personnes ba marché ateli bino wana. Siko pour la bino, bon moi pour le ngwazan bokene pour la. Mais kula pe bote ka ndenge moko nde bote ka awa. Mais maman, nyonso wana eza mabete. Soki papa alingo bongisa biso, to boyi yango te eloko nde tolingi. Ye aya na zando awa. A sensibiliser biso ke na lingi na sala boye na lingi na sala boye na lingi na sala boye ye ayaka te kaka maloba mbala moko na kokanga zando na kosala boye misala awa na kisasa eza ebele ya kosala ba sentier eza ebele ndenge toza awa na foire kuna tozaka lisusu na babisika tu ya kokende kose distraire te foire ekufa ye akoki kokende na foire mpe atongeli biso lisusu foire azongiseli biso yango eza sentier mboko eza na ya kotongama te ya kotongama mpenza te babisika eza ebele tala nanu ligne oyo yango oyo soki échangère eza nanu ya kokufa bato okuta bakombolaka nanu oyo bazokombola nanu bafutaka maka te bongo ya na mbongo ya kotonga zandu zandu batongaka mbala moko te bapavio eza ebele soki aza na posa atongela biso zandu akoya na biso na boboto
bana nalingi nasala musala boye bino batu kote bolongwa boye mais yazo sala kaka mbala moko na défi donc yaza na eloko mususu ebombami o yazi ko sala eza zo tongela biso zandu te na te soki yalinga tonga zandu aya na boboto nyonso ye eloko moko esalami awa te awa basalaki confinement awa bakangisaki batolo awa tozongi awa na zandu awa bangatiti ebotami na zandu ebebi lelo zandu solo eloko moko te lelo biso toye tokomboli zandu basali zandu ezongi alingi liso asala soki ndeli ye soki aza pena na posa ke atongela biso azala molimo ya yuda te o mafuta wana ndeni basopi yango na maboko ya Yesu soki na makolo ya Yesu ebongaki toteka yango tozwa mbongo ebele tokabola babola est-ce que yuda azalaki na mbongo te na poche ya kopesa babola? Ok, merci na papa vraiment boyoki nde papa bazolela ba mama bazolela bamusu balobi ke atekeli abedashu bamusu balobi ke atekeli abedashu te eza pona busoto mama pona yo avina yo eza nde mama pona ngai nazoloba boye ye abengaki batu nyonso na réunion epa na ye alakisi biso carte oyo alinga tonga zandu tozalaki epa na ye alakisaki esika ya dessine alinga bongisa zandu ekoma etage esika awutaki amonaki basalaki zandu boye ifo asala boye lisusu biso zandu oyo mobutu moto atongaki moto na moto aza na pouvoir ayo kosala awo mobutu atongi martyr ye mpe kabila ayaki ya mokolo awo asali nani wenze ya liberté ye mpe lokola ye awa akomi mpe na pouvoir awo asala mpe ya ye eloko oyo eza eloko ya mobutu atikelaki biso ameka kobebisa yango te ameka kobalukila biso te le peuple d'abord yo papa ozosala mosala bakosa yo te bazotambulisa yo bazopesa yo information ya lokuta zandu eza propre soki okende na zikita okei partout okolata biloko ntina maboko makolo zandu oyo toza bien totelemi awa matiti wana eza kaka ya zandu te matiti ezowute bipai na bipai bazoya kobwaka awa po babebisela biso mosala ye azoloba akangi zandu afungulaki yango eri nini ye asakangaki yango afungulaki biso bafunguleli biso zandu epa nani ministre intérieur na asana ndenge andimaki na décharge na bango basalaki mpona bamagasin na bango yango liboso biro na ye moko eza salite ye azobongisa te ayebaki bien atiki bombe awa abebisa mitema ya bamama bakufa bazwa baproblème ebele. Ok, merci beaucoup bazalaki kaka liboso ya etando na bango vraiment bandoloba baoza badéclaration na bango babi toujours na micro ya Fatou Mujinga mina de la presse congolaise na bazalaki na bango ye moko te bazalaki na Gilva quand on est koyaki na kati ya zandu. Merci beaucoup maman na otoyoki ke Gentil Ngobila azokanga zandu le 20 pour la maman bateka na zandu ba orpheline bo déclarer ndenge nini pour la bino. Maman merci maman journaliste pour nous passer la parole ezali moi pas simi pour nous ke papa Gentil Ngobila kanga marché central ebela milimo etondi na zando oyo ba mama bakufela mibali bana bakufela ba mama batata milimo ebele oyo kokende wapi basi bakende na Victoire to bakende na boulevard bakende sala kitchen bana mibali bazongela machette neti bana nga mibali oyo baboyi ba machette basimba zo sa ba vernis na bango lelo oyo bokangela biso marché central tokende wapi tokosuka wapi ebela ba mbongo ba mama bazalaki nango mingi bakwei bakufi bao batiki sikoyo ebela bambulu basanza oyo akangaki zandu asalaki misala nete mpona nini 6 mois toza na kanda na ye nga soki namonaki nga lese bakarote na minemo wana toyebi yango te population oyo eza na zandu ekoko na kalembelembe te kalembelembe oyo ezali bamarché ya ndaku wenze ya lufungula wana eza wenze ya mabaya na bibende wenze oyo ya rai ezali ya mapa na baomelete biso tenosala nini toutukula na kati kuna tomoni bandeko na bino bakendaki marche basalaki marche babwaki bango batrimogele babengani bango na palais du peuple ezali mabe
peuple congolais tant que déclarer droit na ye il faut botika biso déclarer droit na biso po mboka oyo ezali mabela bakoko na biso batikela biso zandu oyo tant flama atika yango akoki yango te kaka yaya koboma biso anya yumi atiki bango ye awa na capitale. Ok, merci beaucoup babi yumbi ndezo inda awa babi awa to na marché central. C'est toujours Fatou Moujinga mine de la presse congolaise na sima ya caméra na biso to monu Jules va to tambusa ka micro na biso babi to kolemba kaka te papa Chantini Ngobila tala pepe zolela fachi beto ba votaki yo le peuple d'abord papa lobaki bana liboso batumsu sima to tambusa micro na biso to wakadinga ezo déclarer ba mamba zo réclamer bakokende wapi bazonga babi batikelo yumbi bakokufa ndenge nini mama babi bino bato bazoteka na zandu Argentine ateki wenze bamso babiki atekeli abeda shu bamso babiki ateki boye bamso babiki kini bo pete le kini bo pete ma kini salite siko pona yo lilobano asuke koza ndeni nazomona ya kolobati en tout cas pas seleki Argentine problème ndini esila raté e bandele mbula yango yo to koyaki ane passé baninga bakufi ba fonyo so esili yo momaka yo moni okanga zandu kaka yango ata yo moko vraiment tozo comprendre pe makambo zo sala te okanga pavillon biso to okanga biso to oteka na Wakadi tozo comprendre tozo na place au kende en tout cas lukela biso solution tozo na place au kende papa pardon na yebi ke eloko nyonso basola kango en tout cas to komi na suka to mona su ya kolobate bana biso ba otanga awa biso moko to vivre awa mais en tout cas position ma campagne niveau makambo komi en tout cas zula biso ka solution pour ya kolobeza te yo moko talaka. Ok, merci beaucoup là, c'était toujours mineur de la presse à temps sa micro na ye. Attends la lobby te bakoloba kaka. Merci beaucoup vraiment tout ça awa tout monde maman mokaza zoteka. Magaza maman parce que les 20 va kangela bango zone n'habite pas oteka. Bonjour maman. Bonjour maman Fatou Moujinga. Merci vraiment Stéphie Mabele. Tout ça awa babi que Ngobila akanga zone le 20. Ce que ba réclamation na bino bo réclamer pour ça chef de l'état bolobini. Tolobi boy. Oui, Ngobila misale ebele au sein na mboko na salite. Babandaki ba procès na bango kini bopeto nano kuta zui arrestir tate. Liboso tel devine mo rezano salité impossible au supportant ngote. Un marché nyonso toi qui na marché seulement moi on est marché seulement vous êtes très salité mais bato ba otekandeni. Alors quand il a biso zan. Il est en linga kanga zan eza plus de 30 000 personnes. Oh ba kota chaque jour par jour ba tekara awa ba vivre na marché central. Donc il y a zo kanga ngo. Aza bisiko yo ke ko biso yo boko la biso ma famille na biso. Eko simba te ata mukete wana penza bakbongisa penza bibembe bakunda wana kote coronavirus te bakoboma batu mipiku pour muto avana nda kwa zaki. Ya chef de l'état da salbi ke muto kota te. Le 19 déjà awata bino ba soda na zandu muto anata lokolo na zandu te. Makambo yo batika kolaita chef de l'état buzoba parce que chef de l'état yebi makambo te. Parce que Félix tomoni to liboso so kozwa ke chèque. Ezali parce que na moment confinement batu bazali na pasi bango batiela kiyo bakangaki zandu peuple congolais nyoko maki pona meye muto FCC wana. Turo lisusu. Soko ndimi lisusu erreur abuzoba oyo bakangi lisusu zandu. Eza yonde mandat na ya 2023 ko échouer poto ko voter yo te. Ata mkete. Merci beaucoup réclamation maman sans de ça bongo maman ne bazoloba papa balobi ba chef balobi to tamza toujours micro na biso tozo zaka makambo biso tozo baka peuple congolais to vote kabino ba député pour le obima so pe ministre so pe gouverneur so pe nani ezaka ka peuple oyo yaya ba voix obo siama ba ovimba na zaka bango alors avec tous mes respects que je vous dois vraiment Papa Ngobila vraiment tala simazonga mutu. Ngazo baka tala simazonga mutu. Soko zongi mutu okoyeba combien de personnes bazo vivre na mbongo oyo. Combien de personnes bazo bana ba voyager na mbongo oyo. Alors ko za mutema makasi te za mutema bonzambe fongola mutema ba mama bateka. Merci beaucoup ndenge bozaki na bosso ya ba TV na bino na chaîne na bino moko Congo Winner bozala toujours wana pona ko s'abonner massivement. Merci beaucoup totam si toujours micro na biso tozana ndoka mobile aza na posa pe aza na passe pe douleur oyo bazo kanga bango zandu mercredi le 20 mais ba ebité ba que no sa na bango wapi ba ko teka parce que Gentini asi alia kimbongo Gentini déjà asi azwa ki ba provocation na batu mosusu. Bonjour papa. Bonjour maman. Sone ba kanga bino zandu douleur nini passe tika ya koloba mingi pasi toyeba te soka bulongo wenza yu
mumbi oya kocha biso to fina na biso nyonso ngana comprendre te posa na eza nini donc ce qui peut aller kimbonga batu ya nani ya beda chu azongisaka deja po biso to bima na biso te ba wenza miketo kokende te biso to zakaka o soda pe babundana ba soda mboka nyonso esenga makila etanga po kime kota nde bango balingaka makila etanga po kime kota ba préparer kaka ba cercueil ba kokundela biso droit na biso to atika biso to fanda l'aise bana ba tanga te eloko malongo eza te banda bakota problème na problème so papa yo salam sani ta musala na osala bino mobomona na bokola kaka bana awa na futela ka pale awa na eloko asala te po achena musala malonga te misala ezo ya musala bani musala ngwe bani nde ya kobenga na kabatu aboma biso double one misala oya lukela biso to fanda na kisasa to nyokamba ça moni moi etazong sa kabila. Merci beaucoup Babi, merci beaucoup Babi. Autorité morale et Fachi béton Babi, le peuple d'abord. Papa bana bazole la sambela bana toujours nazo balancer micro na ngai. Bonjour papa. Bonjour maman. Ah le wala boso ya micro na biso sala msalani. Biso toza ba esthéticien. Biso nde tozo sala ba art ya basili banini nyonso. Bon toza na place to Lugambongo te place na biso ezaka couloir o to lugela mbongo. Mais tu comprendre te chaque jour mal à l'aise boy. Ah to uti na confusion ba yo bongisa ba to uti na makambu ba yo baby sali susu confinant. En plus ah ba lobi susu ba benga na biso to ebite so ba ocha biso wapi o juste zani itaga bon ndeti na itaga to mesana te kuna to kesa ni lembelembe OK quand bon pour nga penza tour so ba moni ba osala nyonso ba okuta biso kaka place ya indépendant exact bon to signé déjà né deux abou oh nyonso ba moni ba osala basala. Merci beaucoup Babi peuple comme Nasuka Babi le peuple d'abord papa Ngobila vraiment c'est bien moi la mine de la presse congolaise moi la Moulouba je dis et je déclare je suis orpheline de père ba maman elle se battait kana zandu ba elle se battait kana zandu ba orpheline bazole la papa tala si mazonga na moto tant obenga na bango ba OK wapi ba déclaration bozwa ki ba charge na bino bo si ça ngo pepe eza na kimia ngala ba papa Fachi béton autorité morale mon papa daddy babi papa yoka mawa papa lobaki avant osali kam faut consulter d'abord de peuple mais bon construire batu te bon ça batu mabe pourquoi hein. Bon, là je m'arrête là, je dis merci à tout le monde bazaki liboso ba écran joueur la bango, bazaki liboso ba laptop na bango, le commandant la misenga moi si ya pembe, pourquoi pas na mon ami d'enfance hein, mon ami à partir aux États-Unis babi Naomi Palange ba gros bisous. Là je dis merci à ma maman chérie Mado Touma, je te salue de loin de près, babi ma maman de moi et puis ça zouate. Je dis aussi merci na famille Kalomo Nyonso. Là je dis aussi merci na ba camarade na Nyonso et Dokayembe. Je dis aussi merci à mon président Babi Massoum de Prene et pourquoi pas à toi Papi Niki n'a porté monnaie magique, $100 c'est rien. On appelle ça mineur de la presse $200, ma brosse à dents. Son azabo c'est grâce à ma dernière amie Senga. Pourquoi pas na Josué Mawanga. Aujourd'hui aussi merci à mon petit-fils hein, Babi Jacques Mi moi qui tort à partir des États-Unis, Jinandaya RDR beaucoup je te salue vraiment je vous aime beaucoup. Nasima écran na biso te salue na garçon moka molai ma comme il a des longues jambes pétaillé vraiment moi na moluba mon bala ba fossette hein de noir moboye Jules va de gros bisous pourquoi pas à mon boss babi maman di maman babi boss abonné massivement chaîne les akaka moko Congo Winner TV bokoza babi loko boye ba musicien ba danseuse nyonso bokoza na Congo Winner TV maman Sarah moi si ya mwindu babi hein na benga kae na quai gauche, na quai droite, na taille liboso, na taille sarabi, la taille bien taillée, la catalogue moko ya mwendo. Mama di mama wa futanga. Bino ba futanga bino ba $50 na bona nga ko ya esa la zoate transfert na nga ezala kilo vraiment maman Sarah vraiment mukolo chaîne ya Congo Winner TV. Congo Winner TV, bon s'abonner massivement.
Ah, baloba te. Là, je dis merci à mon cordon, vraiment. Magé nyonso, babongisa kaka. Babongisa kaka. Zuma de Zuma, babisita baluba. Zuma tumba. Hein, je vous salue, je vous dis merci vraiment. Tout comment compter? 1, 2, 3, 4, 5. Ciao!